Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona kopresente bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino pe kotalisa ndenge nini gouverneur ya Shaba na kombo ya Monsieur Moïse Katumbi asili kozwa ba décision na ye pona kotika ebonga pe alobi ete alingi akende na retraite. Bandeko babolingo tango likambo yango ekomaki na matoi ya population ya bana ya Katanga epesaki mobulu ya kosakana te. Pe bato mingi bamonaki yango lokola ndoto. Mais nzoka ezalaki ndoto te réalité. Bana ya Katanga nyonso batelemaki pona kokende koloba na Moïse Katumbi décision na yo ezali prématuré, il faut kozonga na kiti na yo ya bokonzi po biso tolingi yo parce que tomoni ndenge ozali kosala bamisala na kati na Katanga oyo ete bakonzi ebele baleka bapansa na yango te. Balobi ete grâce na yo tout puissant Mazembe esili kotombwama pe tout puissant Mazembe ezwi ba Coupe d'Afrique na ndenge ya kosakana te. Pe Moïse Katumbi atongi bisika ebele na kati na Katanga. Asali misala ya minene oyo ndenge ezalaki ete na tangu ya kala ba gouverneur nyonso tu oyo baleka kaka kodokola bambongo kodokola bambongo ya kesi ya leta nyonso mbongo oyo ekokaki kosala mosala na kati na mboka Katanga nyonso tu ba gouverneur oyo baleka kuna bafia kula bambongo nyonso eloko emonana te. Mais lelo Moïse Katumbi etala bamisala azali kosala yango na bana ya Shaba balobi ete bana ya Katanga balobi ete jamais tokoki kondima makambo ya boye pe bakei kotelema batamboli na kati na Katanga. Bandeko nzinzi ya koleka wapi, fourmi ya koleka wapi? Mbala ya liboso tomona ete un jeune gouverneur alobi ete andimi kokende na retraite pe atiki ebonga. Bandeko babolingo bino moko boyebi ete ezala na tangu ya Mobutu bomona ndenge nini
batata oyo ya ntango ya deuxième république babandaki kobunda na mpona kozwa kaka baposte wana. Soki mpe bapesi ye poste wana bandeko atingami alingi kolongwa te. Soki bayebi ete mande ekomi kokoma na suka akosala nyonso mpo aluka kado moko boya bandi kokorompre baentourage ya Mobutu mpo ete bango bakende kolobelela ye mpo ete ye atikala kaka wana. Toyebi yango malamu. Mais oyo ezali mpe exemple monene oyo Moïse Katumbi azali kopesa meme epai ya Tshisekedi mpo ete na Kongo na biso bato mingi bamonaka kaka ete soki osi okomi mokonzi na yo ezali kaka te okende ti baza kokotisa wana lilita okufi na kibokonzi orke ezalaka bongo te. Il faut koyeba ete bino bato oyo bosalelaka mpe mboka oyo bosalaka eloko ya malonga te. Lelo oyo mpe bajeno batanga bakelasi bazali na posa lelo basala mpo na mboka na biso bandeko. Ngai nakamwaka mingi ntango bato mingi bazali koloba ete Tshisekedi nde moto akosala mpo ete mboka na biso echange. Tshisekedi nde moto asimbi fungola ya makambo nyonso tu ekamwisaka ngai mpo nalobaka ete bajene nyonso tu oyo batanga politiki ya mboka na biso oyo baza na badiplome mpona nini tolingaka kopesa bango mpe chance te. Mpona nini bapapa lokola baTshisekedi oyo bakoki mpe kopesa bajene wana chance te. Tozali komona bapresident mosusu oyo ete bazali komona ete AGC epusani tika tokende kovanda botala lokola moto lokola Mandela. Bomoni ete Mandela ntango amonaki ete age epusani akei kopema. Me mpona nini mpe Tshisekedi akoki kosala yango te? Kaka koya koambuye kaka na bajene ye ya kolakisa ete ye nde azali mpenza moto ya solo ya kopesa solution. Bandeko nakoyebisa bino ya solo ebongi malamu bato nyonso tu oyo basalaka na ntango ya Mobutu bapema nanu mpo ete toyei komona Joseph Kabila yeyo na gouvernement na bajene oyo bazali kosala tala ndenge population emoni mpenza ke changement ekoti na mboka yango ete lokola bavie wana oyo basalaka na bamobutu mingi oyo bakima na poto bango nde bakomi koincite na bato mpona koya na bahistoire lokuta botala kuna na este ndenge bato bazali kokufa bamakambo ndenge na ndenge. Bandeko soki lelo balobi ete babandela bino histoire babetela bino histoire na ndenge ya verité na ndenge bino lelo bokangaka 8 millions de morts na este soki balobi babanda kobetela bino histoire wana boyebi te histoire wana ezali histoire moko oyo bakoki kozongisa yango na nsima ntango Mobutu azalaki nano na bokonzi na 1994 boyebi yango te. Ntango Ngwanda na Mobutu bazwaka bautu oyo bakimaki baye kokota na kati na Congo bato mabimba bazali kokima na mboka na bango na baminduki bandeko mpe Mobutu na Ngwanda baaccepte yango bato wana bautu ntango bayaki na este basalaki safas babomaki bakongole na ndenge ya kosakana te mpe baviolaki ntango wana Kabila azalaki to Mobutu munda Ngwanda moto bazalaki na poste. Communauté internationale bandeko esengi na Mobutu na Ngwanda ke bato oyo ifo tozongisa bango na mboka na bango mpo ete soki totiki kaka boye ezali mobulu bandeko Mobutu na Ngwanda barefize oyo Ngwanda lelo aza kofungolela bato mbanga lokola ngubu oyo ezali lelo kotelisa bato tala bato bazali koviole me azali kobosa na ete histoire wana bango nde moto babandaki yango. Bandeko po ete bozali kaka kolinga kaka tokosamaka me bozali koyeba te ke kaka bato bozali komona bazali kobetela bino bamasolo ya sukali awa bango nde moto babomi Kongo na ndenge ya kosakana te. Lelo Ngwanda komi koya kotalisa bato ndenge nini bafemme bazali viole me bandeko ntango bautu wana bakotaki po ete moto ayebi histoire ya Kongo malamu akoyebisa bino makambo nga nazali koloba ntango bautu wana bakotaki na baarme na bango bandeko esika oyo bakendeki kovanda na bavillage oyo esika bakomaki babomaki bakongole na ndenge ya kosakana te voire meme baviole na bana basi
ezalaki bautu ntango wana Mobutu na Ngwanda bazali na bokonzi. Mais mpona nini bino bolingaka kolobela yango te? Lelo bokoma kozwa neti Joseph Kabila nde moto aboma 8 millions de morts mpona makambo ya lokuta. Yango na tolobi ete po bomona ete mboka na biso ata ndenge bozali koganga Tshisekedi nde akosala bomoto ndeko lokuta. Tanke bozali kaka na lokuta, tanke bolingi koyebisa bato verité ya Congo te, bozali kaka bato oyo bokobanda komemela bato ba explication. Ata lelo Tshisekedi soki bapesi ye Congo bandeko, bino bato bozali koloba soki azwi Congo makambo nyonso echange bandeko, ba explication ekobandeko omona kaka ene bomoni tala ndenge Kabila asalaki azwaki mboka bo ekokoma kaka ba explication ya Joseph Kabila. Mais babosani ete bango nde babomi mboka mbula na mbula. Bandeko babolingo. Yango na tolobi ete exemple ya Moïse Katumbi ezali exemple monene oyo apesi na Tshisekedi na ba leader mosusu oyo basi bakomi mikolo me balingi kotikela ba jeune bakamba mboka te kaka bango. Nayebi te soki bato ndenge bakomi kaka Tshisekedi naza koyeba te lelo ta soki Tshisekedi yango akufi ekozala te problème moke soki ekwei na mboka bakongole bakobanda kokima bango nyonso tu na lilita mpo balobaka ete Tshisekedi lotisa biso ata na ndoto opesa biso bamakanisi ya malamu mpo mboka ekende liboso. Me bozali koyeba teke bato ya mayele oyo mpe batangi bazali na kati ya Congo oyo lelo bakoki kokamba mboka na biso. Eske bamakambo mingi oyo Joseph Kabila lelo asali na Congo Tshisekedi nde moto asali yango? Ezali ba ide ya Tshisekedi malgré bato bazali kondima te mpona likolo ya motema mabe bazali kolinga kosala neti ke Joseph Kabila asali te. Mais soki tozali komona na bilili bozali komona ndenge population ezali kokumisa. Mais mpona komona ete mitema mabe na bino me bandeko po ete tozonga lisusu na masolo na biso tokosenga na Papa Botamba achela biso babilili totala ndenge nini Moïse Katumbi ndenge population eyambi ye, ndenge population ezali koboya ete akende na retraite, ndenge moko asengi population alobi ete tozali nano na besoin na yo. Bandeko population ebimi na balabala ata Tshisekedi oyo bazali koloba ete Tshisekedi na tikali komona te ebele ya bato oyo babimi mpona Moïse Katumbi ezala ata Tshisekedi na Kinshasa akosa bakosa bandeko wana nde ezali exemple epeza ba Tshisekedi fo bazwa leso il faut de ba jeune ba diriger Congo ya lelo tolingi ko diriger yango na bampaka te po ete makambo ya mboka ezala kaka ya kala te tolingi ba jeune po ba makambo ya sika. Tshisekedi akoyela bino wana kaka na makambo ya kikoko ya kikala kitoko te. Papa Botamba tshela biso ba image et bongo sima tozongela ba masolo na biso s'il vous plaît. Jamais dans l'histoire politique passée et contemporaine de la République démocratique du Congo et du Katanga en particulier, pareil événement populaire ne s'est produit. Les Katangais ayant décidé, à travers une mobilisation monstre, de stopper net la tentative de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué de mettre un terme à sa carrière politique par une retraite qu'ils ont tous jugée trop prématurée. Toute activité cessante, alors que la journée du samedi 8 octobre était ouvrable, ils se sont tous donné rendez-vous au gouvernorat de province pour lui remettre une pétition qu'ils ont rédigée et signée à cet effet. Une immense foule, toujours croissante, dont la majorité a choisi de se vêtir en vêtements immaculés. La couleur blanche dominant cet ensemble extraordinaire qui voyait tous les Katangais mettre de côté leurs divergences politiques, religieuses, professionnelles, sociales et même sportives pour soutenir une même cause. Dire non à la retraite d'un homme qui les a tous mis d'accord. Même les inconditionnels Banadouala du Saint-Éloi Lupopo occupaient les premiers rangs, chantant plus haut que les 100% eux-mêmes. L'espace terrestre devenant rare, c'est dans la cime des arbres que d'autres ont trouvé une place, réclamant de voir l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué littéralement encerclé. Pendant ce temps, c'est 1 050 467 signatures qui étaient dénombrées. Converties en nombre de sièges électoraux, l'on comprend la véritable envergure
du 36e gouverneur du Katanga. Jambo yenu. Jambo sana. Habari yenu. Mzuri. Mzuri. Mubaya. 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 Habari yenu. Mubaya. Mubaya. Sana. Mubaya jua nini? Juu yako wewe. Mubaya jua nini? Wewe. Juu minakuya kuacha. Jambo yenu. Miri semaka ifo tuanze kufanya rotation. Tunasikilizana. Jambo yenu. Miri sema ifo tuanze kufanya rotation, tuanze kujishange. Jambo yenu. Nisha kona, musha kushirika sana. Musha kushirika. Kama musha kushirika mikono mbili yulu mbele kila mtu tena. Tunasikilizana. Tunasikilizana. Alors. Mkongo wa katedral fashi yote tunasikilizana. Barisema munanikatala. Amunikatala hapana. Barisema tamitaia majina. Jambo yenu. Jambo yenu. Nibataye. No, nikibataye mnarishie kuwafanya mubaya. Aba mie sio hata niseme nini. Moise ni mtu mwenye iko incomparable mwa hii province yetu ya Katanga na mu Kongo mzima. Mie hapo uko naniona. Mie niko Kivusieni. Na kutokana na maevre zenye Moise alikuwa yuko anafanya, tunasikia kumasikio na tunaona kwa ekra. Ili nipuse mie na bwana yangu kuitika kuhama province kumfuata Moise hapa kukatanga. Niko na demo mimi nafika mkatanga. Leo mimi naweza regrete vraiment kuona mtu mwenyewe nilifuata. Naitika kuhama province juu ya kukua guide na gouverneur mweko competent. Mwanaiwa buchungu ya population, anaiwa kesi nifi population, aseme anataka kudemissione. C'est pourquoi nilisema malgré niko mgeni, ninapashwa na mie kujiunga mubatu yote benye banakuya juu ya kufanya marche de soutien na msoutenire Moise à 100% na ama province juu yake. Na itika nikuye kuwa katali. Bandiko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini population ya Katanga ndenge baleli Moise Katumbi mai na miso pona kolakisa ete ndeko soko zali kosala mosala kitoko na kati na mboka bato bakolela yo ndenge bomona ka ete bana ya Kinshasa na Kongo mobimba balelaka president na biso Joseph Kabila le rais tango nyonso pona ba evre ya kitoko azali kosala. Et non kanga pona ko manipuler bato na kombo ya peuple, oh peuple boyo, oh peuple. Bokoma kanga ko kosa makambo na kombo ya peuple, mais ba evre na bino pe emona na kate. Lelo soki batangi kombo ya Joseph Kabila, bozali komona ba evre o asali na kati na Congo. Lelo soki batangi kombo ya Moise Katumbi, bazali komona pe ba evre o asali kuna na Katanga. Mais lelo soki balobi batangela bino kombo ya Tshisekedi bandeko. Eloko nini penza bogomona kuna na Kinshasa, ezala na Kinshasa, ezala na Kongo mobimba. Bogomona nini? Po ete ifotalo makambo na ndenge ya bosolo. Bato mingi bakomi ko distraire bato na kombo ya Tshisekedi po ete lokola babima mboka moye bazongeza te basi basala ba infraction bazali ko luka ete Tshisekedi ezo bokonzi po bango baluka moye ya kozonga na mboka. Ndeko bino bato bosalaka population mabe na tango ya Mobutu.
lelo bokomi kokosa ete tozali awa mpo na Kabila alors que bozali kokima responsabilité na bino ya makambo bosalaka na bapopulation bobangaka soki bokiti kuna bato oyo bosala bango mabe nde bakolanda bino yango na bokoma kokima bokoma kokoso Joseph Kabila ya wapi po ete toyebi bato mingi oyo balobaka mabe Joseph Kabila par exemple bras droit ya Ngwanda kotambola na makolo ye wana lelo azongi na Congo azali kotambola librement est-ce que Kabila abomie toyebi ete bino eloko esalaka bino bongo bobangaka nde bamakambo bosalaka bato na ntango ya deuxième république botikala na bacompte à rendre na bato yango na nde ekoma kobangisa bino toyebi yango malamu ezali likambo ya Joseph Kabila te toyebi bino bien bamobutiste basali babétise ya mingi kobotela bato bamapangu kosala makambo ndenge na ndenge yango na lelo bakomi kobanga soki bakiti na Congo sans protection bayebi ete peuple akoki koleshe bango bayebi wana nyonso bazali koloba ezali makambo ya lokuta bazali kobanga bacompte à rendre na bango basala na bato yango na ndenge ezali na bandeko babolingo botala ndenge moto azali kosala misala ya malamu na kati na mboka tala ndenge peuple alingi ye po ete bazali komona bilembo me lelo bandeko epai ya meme Etienne Tshisekedi nazali koyebisa bino ya solo Etienne Tshisekedi eloko ayela kaka bato na Congo influence tango wana ezalaka nini tango Mobutu azalaka bato basi balembi banyokwami baza koluka nani yango akolongolela biso Mobutu nde tango wana Tshisekedi aye kobima kotombola mapeka na kombo ya peuple lokola peuple akomaki abandonné amonaki ete occasion kaka to soutenir kaka Tshisekedi nzoka nde Tshisekedi tango bato babandaki koloba ete ye abangaka Mobutu te bandeko tango biso tobandaki koloba ete Tshisekedi abangaka Mobutu te moto mpenza alobaka na Mobutu no nzoka nde tobandaki koyeba teke Mobutu mpe moya asala Tshisekedi eza mabe asala Tshisekedi mabe te nzoka nde tobandaki koyeba te bandeko Tshisekedi akokaki kosala Mobutu mabe te po ete bango mibale baliaka mosuni ya kindoki na sani moko yango na ndenge ezalaki wana lokola bayebanaki na basekele na bango mpe bazalaki na baje na bango ya molili yango na biso tobandaki komona nde Tshisekedi nde abangaka Mobutu te ok bazalaki na baje na bango me eloko etikali na biso kaka Tshisekedi lokola mpe Tshisekedi azalaka malekile aza koloba kaka kombo ya peuple peuple congolais nazali mpo na peuple biso mpe bapeuple lokola tozalaki ble tomoni ne Tshisekedi azali koloba mpo na biso nzoka nde ezalaki mpo na baintere na ye bandeko soki Tshisekedi bino bolobaka ete azali na moru ya mboka me biso tokotalisa bino eloko moko bandeko osali 30 ans na kati ya mboka na pouvoir na Mobutu ovandi na pembeni ya Mobutu ozalaki mpe ministre Tshisekedi atiki ata ndako te soki ndako wana elimete te bandeko Tshisekedi atiki ata ndako te bakokoloba ete Tshisekedi moto atonga Kasavubu Bukutu atika ndako moko na bandel immeuble moko atika o Kasavubu atonga oyo bana ya bandel nyonso bayebi mpe bato nyonso bayebi me Tshisekedi ata batima ya pamba na mboka na ye Congo atongi te me ye kaka baje na ye kaka ya bakokosaka bapeuple kobimisaka bapeuple na balabala bamakambo ya lokuta apres nsima bato bazali kokufa biso mpe tozali koyeba te bable azali kozwa bana na ye azali kobomba bango bino nde bana ya bato mosusu azali kobimisa bino na bandako me ndenge ezali wana peuple congolais mpe azali zoba te peuple congolais ezala na Kinshasa basi bakomprendre ete ndenge ezali wana il faut soutenir Joseph Kabila kabangele rais po baye komona ete makambo Joseph Kabila asali bakonzi ya tango ya Mobutu basalaki yango te ata ye moko Tshisekedi tango azalaka ministre atika kosala yango te me Tshisekedi ndenge tozali koloba boye ye aza koloba ete bino bolingi kaka bato moko balingi koyokela bamindele bamakambo ndenge na ndenge me Tshisekedi soki azalaki na amour ya Congo bomituna mpona nini mbongo oyo asala na mboka na ye Congo mbongo oyo asala na mboka na ye aprefere ya kosomba bandako wana na Belgique Tshisekedi aza na bandako wana na Belgique misusu atia yango na kombo ya bana na ye na bandeko eyebani wana nde aza na muru ya mboka
boza kobenga mopaya me botala makambo azali kosala na kati na mboka Congo me bino bato bozali koloba Tshisekedi nde Moïse me Tshisekedi atongi eloko te na kati ya mboka bozomona te ke ezali incroyable Tshisekedi alobi ete alingi Congo boy me botala ateki eloko te ata bandeko ata ndaku ya bikok atongi te soki ndaku wana leta apesa ete na limete azalaka wana mbele Tshisekedi paza na eloko te ata ndaku ezali pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ezali mawa mingi na ba Congolais mingi o bazali kolinga kozwa système ya politique ya mboka na biso na ndenge ya ba intérêt personnel. Bandeko ba bolingo oyo Moïse Katumbi auti kosala ezali exemple ya monene oyo Tshisekedi faut apprendre comme leçon. Aloba kazali démocrate mais ye moko soko landi ba signe un démocrate kat na ye ezali te. Parce que Tshisekedi ndenga azali wana azana kati na lokuta mensonge pe azali moto azali ko envier kaka ba bien ya mboka Congo pe azali moto moko azali ko manipuler kombo ya peuple pe azali ko linga ndenge nini ya kosala pona ko préparer avenir politique ya mwana na ye Félix Tshisekedi toyebi yango très bien. Alors bandeko ba bolingo ngai na koyebisa bino eloko moko oyebi ete eloko oyo Moïse Katumbi asali ezali lokola gifle oyo babeti na ba Tshisekedi bato balingi kaka ko saisir pouvoir ata peuple alingi bango te me bazali kosala kaka lokola peuple alingi bango. Tshisekedi azali kokanisa ete Tshisekedi ya tangu ya kala oyo ndenge biso ba peuple to lingaka ye oyo toyambaka to kanisaka ete yende Moïse po ete na tango wana to bande ko luka nani ya kolongolela biso Mobutu yango no moni to yaki ko ya biso nyonso tu komba membre ya UDPS oyo nyonso azali koloba tozaka kondima aveuglé mais lelo toye komona ete orke batu nyonso tu wana bazalaki kaka batu oyo bazalaki na kati na masuwa moko. Tshisekedi a utilisé kombo ya peuple mingi pe bato mingi bakufi kaka na ba jeu oyo Tshisekedi azali kosala bato yango na ba peuple mosusu balamuki balobi non na ba jeu ya Tshisekedi wa Mulumba po ete Tshisekedi ba jeu azali kosala ezali bandeko ngai na koyebisa bino eloko moko bato mingi bazali koyeba teke Tshisekedi ndenge azali wana tango aza koya na poto awa azali kokosa bino na bamasolo mosusu mais Tshisekedi ye moko na Mobutu boyi pardon Tshisekedi ye moko tango azalaka kuna na Congo Tshisekedi asololaka na Kabila sans problème abengaka ye kutu mon fils Kabila. Bandeko ngai naza koyebisa bino ba makambo ya solo Tshisekedi azali ko embrouiller bino ba totala boyebi kaka ndenge bino bozalaki atango Tshisekedi ayaki mbala liboso tango bino boza kosala makelele pona koloba ba makambo na kombo ya Kengo boza kofinga Kengo na premier voyage Tshisekedi aza kotala pe Tshisekedi ye moko aza kobimisa na langage na yeke ndenge ezali wana bango nyonso to basali mabe na Congo to ko juger bango ndenge azali koloba mais lelo kaka Tshisekedi langage est changé sikoyo lokola esali bakombata soni bakomi kolinga babimisa likambo ngo sous forme ndenge mosusu bandeko oyo Tshisekedi asali ezali ete ezali eloko moko ezalaka te po ete asali penza eloko moko oyo toza komona ete politique yango bolobaki bokomemela biso na Congo to emoni ete boza na bino bato boza na expérience te po ete Tshisekedi soki ezalaki na expérience eloko nini ezangaki po eluka bajeune congolais oyo bazali na poto oyo mpe basi batangi baklasse bango koservir mboka azwa consultation na bango mais aza kokende kozwela bino kaka baconsultation na bacaracas bato baboma mboko bayiba mbongo ya mboka boyebi bakengo de badondo wana
expérience nini baza nango mpona makambo koyiba kaka mbongo ya mboka baza na baexpérience moko akokoyiba mbongo amalti donc amodifie bapapier asali bamikanda na ndenge na ye oyo pre lobilobi mpe devant la presse akomi koyebisa bato ke mbongo wana tele esalaki boyo mikanda ya yango oyo nzonga nde makambo ya lokuta baza na expérience oyo mobutu asatikela bango ya somo me nde bato oyo Tshisekedi alobi ete akamba na bango mboka wana eza neti oza kobeta gifle na bapeuple congolais nyonso tu na mokili. Est-ce que biso ndenge tozwi président na biso Joseph Kabila na makambo aza kosalela biso na mboka ndenge tomoni mboka ekoma ekokende liboso, est-ce que biso tozali kopense lisusu na bato lokola bakengo bavie karatas? Est-ce que topensaki na bato basi bayibaki mboka na ntango ya Mobutu? Lelo soki bato bazali koloba badega nyonso ezali kosalama lelo na mboka oyo boza koloba okura ezalaka te oboyo me badega wana banani batiki yango bino no boyebisa biso ntango bino bozalaki na pouvoir bapeuple bafuta bafacture bamakambo ebelebele mokolo nini gouvernement ya Mobutu na batule basi basomba batable ya sika soki kuta ezalaki ke bango basombe batable ya sika Joseph Kabila ye babebisi tolingi toloba oui nani Mobutu abongisaki Joseph Kabila nde gouvernement na ye kobebisa me bayi kokuta kaka babiloko ya kalakala bipola na banque d'Isaïe bayibi mbongo nyonso batiki 00 yango na ntango Kabila ye baza koloba ete akokoka eloko te ngwanda ayebaki kaka ete akokoka eloko te mpo amonaki ete lokola basi badokolaki mbongo nyonso na compte yango na badai koyebisa deja bato napesi ye inane eza ebele 6 mois kaka bokomona me nzambe akonfondre bango lelo oyo Joseph Kabila asali bamakambo esali bango soni bandeko ndenge bezali wana boyeba ete Tshisekedi andimaka na ye Joseph Kabila oyo nyonso bamakambo bino bozo komona aza na ye hypocrite aza hypocrite ndenge bomoni kaka ye na kengo wana ndenge bakutani ndenge mpe ntango azalaka na Congo basololaka na bango bandeko nakoyebisa bino nakorevele bino eloko moko oyo ezolakisa ete Mobutu pardon Tshisekedi na Kabila basololaka parce que ndenge ezali wana Tshisekedi ndenge azali wana aza kokosa biso nde badiaspora congolaise me mingi baza nano ya kolala baza kocomprendre te Tshisekedi aza politicien te aza na ye kaka malfaiteur moto aza koluka kaka baintere na ye kaka ndenge bandaki kosala na Mobutu bino bozomona ete azobundisa Mobutu me bakarton ya mbongo ezouta na Guado ezoya ye aza kozwa yango na ntango bato mosusu ya UDPS bayaki kocomprendre baje oyo Tshisekedi aza kosala ndenge mbongo eza kouta na Guado directement Tshisekedi ayaki kobimisa langage moko alobi ete soki Mobutu apesi yo mbongo lia po ezali mbongo ya Congo me kondima makambo ya Mobutu te parce que bato mosusu donc bato oyo bacofondateur ya UDPS oyo bato mpenza bayebaki bamakambo baki kocomprendre système de jeune Tshisekedi abandaki kosala ntango bayaki koremarke ke mbongo eza koya na bakarton eza kouta Guado baza kotindela ye ntango ye koyebana Tshisekedi malenkile aleli bango avance oyo soki Mobutu apesi yo mbongo lia po eza mbongo ya Congo me kondima makambo ye aza kosala te bandeko bayaki kocomprendre Mobutu yango na bomonaki ete bato mingi oyo bayaki kocomprendre Tshisekedi yango na bomonaki ete bato mingi oyo bazalaki pembeni ya Tshisekedi bayaki kofungwa bamisu mpe babendanaki bamonaki ete Tshisekedi aza aventurier Tshisekedi abandi baaventure okala Tshisekedi aza mutu moko soki balingi borepere na mabe asali ayebi ndenge nini abomaka batrace bandeko makambo na koyebisa bino liseki te bozwa yango liseki te Tshisekedi asololaka na ye na Kabila bakozaka très bien ata ndenge aza na poto abengaka mpe okomona mpe azobenga bato ya gouvernement bazopase mpe Kabila bazosolola alors boyebisa biso bino bokanisi ke bino nde makambo bozosala nde bokoresir na ntango na ndenge bino bozokanisa ete bozwa kokosa nde pepe me bozwa komikosa kaka bino na bino nde nakoki kondima moto lokola Tshisekedi te et puis Tshisekedi c'était flatteur soki aza na Congo kuna aza kolakisa Kabila ke ah non Kabila mon fils ndenge mon fils Kabila ça va hein? Ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé, hein?
J'ai eu des émotions en voyant comment Boulevard du 30 juin se transformait. Même moi et mon Boutou, nous n'avons pas les idées de faire tout ça. J'ai appris aussi que tu as construit même des routes au fin fond de la commune de Bumbu. Et puis j'ai suivi à la télé comment tu marchais à pied ensemble avec la population de Bumbu. Mais mon fils Kabila, c'est très bien ce que tu fais, mais à Bumbu, quand tu marches à pied, quand tu marches à Bumbu, quand tu marches à pied, fais attention mon fils Kabila. Surtout avec les insectes que Bana Bumbu appelle les mayanzi. Sinon, il kukota yon makolo dans tous les orteils. On a misapi ya makolo. Wana nyonso tu kaka flatterie aza ko flatter pona koloba na bandi. Mais tout ça ko yebisa bino bandeko. Ndenge ezali wana nzambe asa fungoli biso misu. Tshisekedi ba jeune ye ekoleka lisusu te. Okomona bato mosusu ya IDPS lelo bakomi kotanga kombo ya Lumumba. Mais bino boza kotanga kombo ya Lumumba. Pona nini Tshisekedi ekokaka kotanga kombo ya Lumumba te? Bolanda makambo nyonso ba intervenir sur Tshisekedi à sala. Ezala ba intervention nyonso tout devant la presse. Tshisekedi jamais kombo ya Lumumba epai na ezala neti mbeli. Mais à l'objet de Tshisekedi l'objet démocrate aza ko se défendre aza ko sala tout pas défendre démocratie na kati ya mboka. Mais pour na nini asala ka référence te na ba Lumumba bato bazali ko sala défense ya peuple. Ba vrai démocrate pour na nini alobelaka ba kombo na bango te. Tshisekedi epai na ye kombo ya Lumumba ezalaka tabou. Bande ko makambo na ko yebisa bino lisekite. Tshisekedi ezali très dangereux. Soki moto balobaka ndenge nini soki moto azali kosala lit mpona kobengana monguna na mboka, alors yo mpe soki ozali mwana ya mboka il faut zala na nsima ya bato oyo bazali kobengana monguna. Mais Tshisekedi tango na moma oyo Lumumba bazali kolinga ete po etelemela babelge batika mboka, nde tango Tshisekedi akendeki kosala bamission na ye na Mobutu bakei bateki Lumumba. Après boza kobenga ye mwana ya mboka o congolais o boyebo. Tshisekedi alingi mboka te bandeko. Naza koyebisa bino ya solo ata robinet ya pamba na kabeya kamwanga, ata ndako ya pamba ya Dikok oyo peta balobi ke Tshisekedi nde mutatongi na mbongo na ye, mbongo ya asali mpo na Congo na kati ya Congo atika eloko te. Ndako obomonaka ya limite ezali ndako mutu leta apesa ye avandaka wana. Ndako wana pe soki botali bien ezalaka ndako oyo ezali na propriété na ngo bandeko, ndenge ezalaka wana il faut zonga na maboko ya bakolo na yango. Tshisekedi atika eloko te. Yango ezali pasi mingi pe mawa. Mais la minute oyo na kotiela bino bandeko, to kotiela bino message audio oyo eutaki epai ya ndeko na biso Bulamatari Mibeko kuna na Washington, oyo kaka na reportage ya monsieur Moïse Katumbi, gouverneur de la ville, ndenge nini asilaki ko annoncer pour la retraite na ye, ndenge population etelemaki pe lobi non jamais tokoki kondima yango. Pe monsieur Bulamatari Mibeko atindelaki biso message audio pe tozali kotiela bino bolanda yango pe sima tozongela masolo na biso. Papa Botamba tiela biso message ya ndeko Bulamatari Mibeko s'il vous plaît. Bonjour ou bonsoir. Eza toujours ngai monsieur Bulamatari Mibeko, l'avocat du peuple. Message na ngai lelo nakopesa na monsieur Moïse Katumba oyo azalaki to azali gouverneur ya Katanga. Monsieur Moïse Katumba ya liboso nga na kolobake félicitations. Félicitations na mérite na yo oyo lakisi na peuple congolais.
Félicitations na misala nyonso oyo olakisi biso ba peuple congolais. Félicitations na ndenge olongolisi biso soni ke équipe ya Mazembe ekomi lokola équipe nationale. Félicitations na ndenge olakisi ke être Zaïrois ezali kaka ozala poso mwindo te. Okoki kozala meti mais ozali vrai congolais. Okoki kozala chabien mais ozali vrai congolais. Okoki kozala soki congolais ya Iziro ya Mahagi mais ozali vrai congolais. Kasi ngai nakoloba na yo Monsieur Moïse l'honorable que Congo ezalaka ya individu te. Congo ezali ya mutu nyonso, ezali ya yo, ezali ya ngai, ezali ya mwasi, ya mobali, ya mwana, ezali ya meti, ezali ya mutu mwindo, ezali meme ya ndundu, ezali ya pigme. Okoki kotika politiki na biso te ba Congolais, okoki kotika yango te take tozali na yango, tozali na yo besoin. Toza na besoin na yo po toza na besoin ya bato lokola yo. Soki bazali ata 15. Congo eko changer. Okoki kotika biso boye briskema te tango tozali na besoin na yo. Soki olingi otika politiki po ba individu moko baza kolinga yo te, to baza kokosa yo ke peuple alingi yo te, wana ezali erreur, olingi kotrahir biso. Tika politike soki ozokoka politiki te. Mais lokola tomoni ozakokoka politiki, osali ba exemple moko citoyen congolais nano asala te. Tozali na besoin na yo, tozali na besoin na yo, Monsieur Moïse Katumba. Pourquoi nalobi boy? Tango balobaka mwana mboka, bana mboka nde bino ba Moïse Katumba. Bana mboka ezalaki ba Jean-Pierre Bemba te, oyo ase retrouvaka na Portugal, oyo aibaki adatiki ba mbongo ebele ba mindele ba confisquer yango. Mwana mboka nde ezali yo, oza ko investir na Mazembe lelo ekomi grand puissance. Équipe moko ya makasi. Lelo yo bana Katanga bakomi fier pona yo. Do wana nde olakisi ki ozali mwana mboka. Malgré couleur na yo ozali meti me pona nga naza ko considérer yo nde mwana mboka. Ezali ba oyo balekaki te o ba Jean-Pierre Bemba o mwana mboka. Wana baza bana mboka te. Mwana mboka aibaka mbongo akeko tika na Portugal te ndenge Jean-Pierre Bemba tika na Portugal. En tout cas, tozali na besoin na yo, Monsieur Moïse Katumba, kotika biso te. Yango na sengi, na ba peuple, na ba media, meme awa na ba diaspora nyoso, tomeka kosala geste po Moïse atikala na pouvoir, a continue kotongela biso mboka, a continue kosala misala, tozali na besoin ya même na ba kombata oyo bazali conscient bameka kosala geste po Moïse azongela biso. Tozali na besoin ya bato lokola ba Moïse, eno bato lokola ba Jean-Pierre Bemba oyo babebisaki mboka, babomaki bato, eno bato lokola ba Tshisekedi oyo bazala na makila na maboko. Tosala geste na kosenga na ba artiste basala ba manifestation po Moïse atikala na pouvoir, atikala na politique ya mboka na biso. Nasengi na bakombata bobima na balabala po Moïse atikala. Nasengi na media nyonso ya bakongolais. Nako repete lisusu message na ngai na Swahili po majorité oyo batelemi na balabala lelo na Katanga bazali bato oyo balobaka Swahili. Ye moko Moïse alobaka Swahili. Jambo yangu Monsieur Moïse Katumba. Mie Mese Bulamatari Mibeku ukati ya Washington. Message yangu ya leo na kutumia wewe ndungu yangu Moïse Katumba. Tuko na besoin yako. Felicitation na yote unafanya juu ya Kongo. Felicitation na merite yako. Felicitation na kazi unafanya kusporo ya mungini yetu. Felicitation na maneno yote unafanyisiwa, unaonesha kama uko mtoto wa Kongo. Message yangu minasema hivi. Kongo
haiko ya mtu moja. Kongo iko ya yako, iko yangu, iko ya watu wote. Hakuna mtu mweusi, hakuna mtu mzungu, hakuna, sio wote. Kulere yote ya Kongole, Kongo iko ya Kongo, ya Kongole. Ikuye mtoto kidogo, ikuye mtu mkubwa, ikuye dada, doki. Kongo iko ya mtu wote. Usiache politike ya Kongo juu batu banasema uhuachi. Juu batu wala kulongofa ya kepepe haikupendi. No. Acha politike kama uweze kufanya politiki. Juu hivi tunaona ke unayua kufanya politiki, uko natumika kazi yako mzuri, tunakupenda ubakie pale. Ukaacha politiki saveji unatutrair siye ba citoyen faible. Siye ba population banyewe, ba population iko na besoin yako, sio ya Katanga, sio ya Kongo muzima. Meme siye watu hawa tunaikala ku diaspora, tunaona kama ke tuko na besoin yako, tutakusutenir na namna yote juu ubakiri ku pouvoir. Ukaacha politiki ya mboka ya mngini yetu, iko sawa unatutraire siye batu banye tuko na uba yako. Kikiliki, tunakuomba uwabakie utumike kazi yako mzuri sana. Kama watoto unachoka kutumika Katanga, unapasha kuenda ku province Oriental, utatumika mzuri. Unapasha ukuya Kinshasa, utatumika mzuri. Tuko na besoin yako, Mese Moise Katumba. Na lase message yangu ku wa peple wote wa Kongomani wanye wanasema Swahili. Musimuache Moise Katumba atuache. Butoke kubalabala. Respecte ba condition yake yote nye atatusemea juu arudie kukazi yake. Epi tusimuache, tufunge mkono. Siye wote tukue nyuma yake, tukamate Kongo, tutumike juu Kongo iende mbele. Moise Katumba iko ye monya, tutamusaidia. Akasema tutoke kubalabala, tukate majani, tutakata majani, tumusekue juu Kongo iende mbele. Tuko na besoin yake, siye wote tutoke balabala tu juu tumurudishe Moise kukazi, aendeleshe mkazi ya Kongo iende mbele. Aksanti sana, nazani Mese Moise utanisikia message. Bandeko babolingo bino moko bouti kolanda message ya Monsieur Bulamatari Mibeko kuna na États-Unis, ndenge nini asilaki kopesa message na ye na o Italie. Gouverneur de la ville Monsieur Moïse Katumbi pe na oyo nyoso bino moko bouti kolanda bino moko boko juger po ete biso to kosala commentaire mingi na yango te. Alors bandeko babolingo, ngai nazali koloba boye, il faut toyeba yango ete bato bazali koboma mboka ezali bato oyo bozali komona te na poto bazali kobenga bakolabo boye te bango te. Bato bazali koboma mboka na biso kaka ezali bato oyo bozali komona ba Tshisekedi banani po ete bandeko soki Tshisekedi alingaki Kongo, alingaki koloba ete bana ya Kongo ndenge ezali wana tomoni bakonzi oyo bazali kosala kame misala ezali komonana. Alors tosangisa mayele po topesa na mayele toyeba ndenge nini ya kotonga Kongo. Mais pona bango kaka makambo kaka ya lokuta o Kabila asali eloko te, Kabila abebisi Kongo ba makambo. Mais bozoloba Kabila abebisi Kongo, mais bozo koyeba te ke Tshisekedi na Mobutu babomi Kongo na ndenge ya kosakana te. Lelo boza koloba Tshisekedi bozali kobosana azalaki ministre na gouvernement ya Mobutu. Bango nde mutu ba créer MPR soki boyebaka te. Mais batiki nini Tshisekedi sudala oyebi babiloko mosusu ko tango ngai na tala ka bato mosusu bazali kolobako na mona ka bango na lobi tala bato mosusu bazali koganga kaka tika baganga po ete Tshisekedi ko soki tolobi lelo mokili telema babanda kotuna ata nzamba kite banda kotuna bo Tshisekedi yo po oganga mingi mo maliko lobaka ke olingi ocha droit yo ndo oyebi mingi oza moto ya mayele. Mais yo mutu ya mayele osali bambule bele na kati na mboka, o travailler pe na mboka, o gagner pe bambongo po na mboka. Yebisa biso eloko nini otika na mboka na yo ata bikoki ya pamba Tshisekedi atonga te. Mais Tshisekedi bambongo nyonso zwaka na Congo, Tshisekedi asomba banda kuna Belgique awa nede yebi yango te.
nani ayebi yango te lokola ye azalaki malin bandako mosusu achecha yango na kombo ya bana na ye na kombo ya bandeko toyebi yango malamu. Alors état de droit nini Tshisekedi aza kolobaka komemela biso bandeko ye aza koloba lelo olingi tia Congo un pays ekozalaka ezala état de droit toboyi te ezali malamu. Mais lelo ndenge ya Tshisekedi apense na likambo ya état de droit bato oyo ye abomisa bakimba oyo ye abomisa est-ce que na ntango wana ayebaki teke état de droit azo koganga lelo akoki kosalela yango ye ayebi teke ntango asinyaki bamikanda baboma bakimba ayebi teke famille wana lelo batikala bana na ye soki bana na bango batikala baorfele Tshisekedi asali makambo ebele abomisi bato ebele na bamisusu oyo toyebi te ntango azalaki ministre ya nini basali bamakambo mabe na Mobutu yango namoni bamakambo nyonso tu basala na mboka na biso mpona Congo emarche te ate eloko moko emarche te yango na bomoni te kaka ndenge nde aza kotepatepa bandeko paster moko mosusu soki na Londres bandeko atia soki bambanza tomo na mandefu paster wana aza koloba nini o mokolo ntango bazongisi Kasavubu na village na ye tango bazongisi na village na ye ekomaki na moment moko boye Kasavubu baye kotuna ye makambo mpona Kongo na bampaka ya mboka ya village Kasavubu ayebisiki bango alobi tango bokomona mwana ya mboka atelemi abandi kotambola mokili mobimba nde bokoyeba ete no Congo elingi ekambama na maboko ya bakongole na maboko ya bana ya mboka tango alobi yango après pesi exemple lobi ete moto yango bazali koloba ezali nani Tshisekedi na seki na lobi atala pasteur oyo eloko ayebi kaka kotia bambanza tomo na mandefu mais aza koyeba histoire ya mboka te Tshisekedi ya wapi oyo pe Lumumba akende oyo Kasavubu akendeki kotika message mpona Tshisekedi omoni oyebi histoire ya Congo topoza koganga kaka lokola baperroquet kuna na nini yo kanisi tango bazongisaki Kasavubu na mboka Tshisekedi na Mobutu banani bazalaki kotourne machine ya mboka ezalaki Tshisekedi na Mobutu no na tango wana pe Tshisekedi azalaki na kati ya complice yo kasi tango bazongisaki na mboka ba Tshisekedi tu bazalaki mais bazalaki kojouer na ndenge ya molili ebongo ozoloba ete bango bato kutu baparticipe na makambo ya mabe oyo ya liwa ya Lumumba oyo ndenge lisusu bazwi Kasavubu bazongisi na mboka bandeko Kasavubu abeli Mobutu a interdire Kasavubu akoki koya kozwa batraitement te na kati ya capitale nani ayebi yango te ebongo boya kobetela biso bahistoire ezanga te na bandeko na kosenga na papa Botamba bolanda baimage ndenge nini pasteur oyo atiaka bambanza tomo na mandefu oyo aza koyebisa bato ke non Kasavubu alobaki yango mpona Tshisekedi tala bandoto ya baba mpona Tshisekedi ntango wana aza moto aza kotourne machine bango nde mutu bazalaki kodirige kolakisa Mobutu ndenge nini akoki kosala na bamanevre nyonso babandaki kosala Tshisekedi ya wapi ozanga koyeba ezali liwa ya ndambu papa Botamba tiela biso baimage tomona ndenge nini bato bazali koloba makambo mosusu bazali koloba ezali kopesa mawa mingi baimage s'il vous plaît nakomaki akende na base aile ntango ekona babimisi badocument moko vraiment oyo ezalaki très important mais na kati ya badocument babimisilaki na ntangi ntango bazongisi Kasavubu na base aile bavie ya village bakei tala ye batuni question babi papa Kasavubu quand est-ce que souffrance a Congo kosila yusko lobi nini aisiba mitala tokotraverse difficulté moko ya kosakana te nzala pasi minyoke kozala tokota na kati ya tunnel mais boyeba ke lelo bokomona mwana moko ya Congo atelemi liboso ya baétranger mokili mobimba bakoyoka ye boyeba ke eza basigne ya sorti na biso ya tunnel vous comprenez makambo oyo alors sur le plan spirituel biso ya Nzambe na ba bazosala pour raisonner oui est-ce que tout le monde était que naza fanatique ya Tshisekedi ça je dois dire na saka muteli de papa yoyo
tant nazotala maloba kasabu balobaki abiki tant bokomona mwana nanga bandi kotambola bayambi presque mokili mobobe ki makambo yango lelo yango toujours vivre qui se gagne aux États-Unis se gagne au Canada se gagne en Mboko alors to se placer place ni bandeko babolingo bino moko bouti kolanda ndenge nini pasteur kwiti auti koloba bamakambo oyo ezali ata na nzela te bapasteur ebele lelo bakomi kokota na baliti mpo na nini bapasi ya poto ekomi kotelemisa bapasteur mosusu ya bamaniolo mpo na koloba n'importe quoi bandeko ezali kokemwisa mingi tellement bato oyo kimoyibi ezali kati na bango lit na bango oyo bazali kosala mpo na Congo bandeko bakomi meme kotia misu na bamabonza oyo ndenge baza kotia na baeglise o pasteur boye azwaki mbongo mingi pasteur boye il faut toucher bango bandeko lito oyo bino bolobi ete lito bozali kobunda mpo na Congo bosengaka bakongole mbongo mbala liboso na makambo ya ndongo bapesapesa bino bambongo ya ebele na ndenge ya kosakana te bozwi bambongo wana bole lelo oyo ekomeli bino lisusu bokomi koluka lisusu bokomisa bapeuple congolais lokola bato bozwa en otage na poto bien koma ekomi kaka likamuke peuple congolais il faut sala cotisation il faut bimisa il faut pesa bandeko bino bozali kosakana mingi bino bozali kozwa bato neti bazoba tala lelo kimotema malabe na bango eza kokende kaka partout tala lelo bakombata oyo ya Londres bomona kaka kimoyibi bazali na yango bakomi nini o pasteur moko boye etango ebelelaki asalaki émission bato baye bapesi bambongo ebele banini tokosenga mpe na commission moko il faut bokende bomona pasteur wana mpo bomona ye basalani bazwa mbongo wana bapesa bino na bamasolo na bino oyo babozobo oyo bozali na yango bozwaka soki 750 000 livres na makambo ya dongo nzokende na dongo ata mutu moko aza te boyebaka baaventure bosala te lelo mpe bozwa koya mpo na koloba bandeko bolanda na babilili botala ndenge nini bamiyibi oyo ya Londres baescro oyo ya Londres soi-disant bacombattant oyo bazali kaka kokontinue na koyiba bapeuple congolais bambongo botala sikoyo tellement bayibi bapeuple bacomprendre bango bapeuple baza kolinga lisu kopesa bango mbongo te bakomi sikoyo oyo na église moko boye mokolo moko na annonce na télé ya télévision ya Tony Boni Tongomo bapesaki annonce pasteur moko apesaki annonce bato bapesipesi bamabonza il faut boluka mpe bokende komona pasteur wana bamabonza ekomi nde ya boye boza baescro baaventurier miyibi bokomi kolandela meme bambongo baza kopesa na baeglise mpona koloba ete bapasteur oyo mpe baparticipe bomoni kimuyibi na bino papa Botamba tiela biso babilili tomona ndenge nini baescro oyo tellement basi baliaka bato bambongo ya dongo sikoyo tala bazokontinue kaka na baventure na bango mawa baimage s'il vous plaît papa Botamba bakokopimela boto visa awa te mpona kino bakombata baleka na télévision balobaka wana eza faux et afo tokanalize place bambongo na biso oyo eza awa na kati ya Angleterre place eza kofanda na ozonga ngo bien nalobi namoni pasteur nga na bomba ko bakombo te mpona omemeta na télévision tukala nani pardon nani komoni nani kosi alobi aza na besoin 1,500,000 toyebi valeur nango tomonaki ebele bapasteur balekaki babimi na télévision mpona kosoutenir ye bongo soki mpona awa tokomisa nefiske 10 livres apamba poko tokozwa bata ebele yake tokomisa 10 livres je crois que bato nyonso bali awa tona même type ya raisonnement ke toye awa mpona toyeba tokomisa mbongo Londres tolobi tokomisa mbongo tokanisa ngo mpo totia mpona tosoutenir vie Tshisekedi wana yebani ndenge wana alors bato bafandisi bandeko na biso ebele lobi namonaki boni aleka na émission na ye esalanga meme mawa mokolo ezalaki ya nkosi basi bazali kobenga tellement na ndenge ya kosakana te même bambongo loputa ya solo me bazali ka kobenga kaka mais lobi il y avait au moins 5 personnes oyo babengaki mais na kati na bango mwasi amayeka moko et puis mwasi apose bango question alors parmi bastar na biso oyo bazalaka awa mpo na nini tozoyoka bango te
omoni bato bakangi bato na kati ya bandako na bango baza awa te bapasteur bakangi bato na ndako baale awa te maps mon cousin maps akanga bato nani fukala akanga bato na ministère ya combat bakanga bato eza baplace oyo bino bapasteur bokoki bonégocier mambo te ona na oloba mpona bachrétien te fanda na télévision tofanda na émission toloba kombo na ye tokodénonce tokobanga motu moko te basi babomi bato esili ofito nango atona déjà population télévision ya boni eza na suivi blague à part tosala bablague te télévision ya boni eza na suivi po bato balekana omona lelo mwa motu moko mwa genre kaso alekani na télévision alobi oyoka batelefone bandi omoni motu wana omoni motu sadi balandaki yango. Alors, tout na boni que nous avons un programme de chaque dimanche de 20h à 21h pour lobby la kaka makambo itali ya campagne oyo ya makambo ya viechichi. Sikoyo mbongo wana asenga ngai na pesa deposit na propre mbongo na ngai. Pour tous hommes, ça m'a solo, bisomi balé place moko, et sengaki d'abord, il faut tout les canaux, tout solo la nano bisomi balé, pour tout l'ingité que l'élo, tout l'obé likamboyo, moutumoka leki a chrétien Marc Moussousou, bisomi tout est au chrétien, tout l'ingi en mouti. Tout l'ingi que, dans interview, tout ça, la bisomi balé, donc tout ça en live, bisomi balé lobby. Que ceux qui sont au lobby, les arbres sont au lobby, parce que tu repères sa direction, tous les moutous, à Zanasima. Ceux qui moutou à Yebi, pour la lande qui passe le jour où on a les gars, parce qu'on a le barré bien, la marque n'a pas mis ses logis à chrétien, va passer moi mingi. Mais rare moi de ça là que, biso na minute oyo to otala likamba vie chichi, ya que le baona suka que notre soutenir mbongo, to pesa so ye asa so va baona monene banini tout. To na mambo na lutena. Bato ya se ba cotiser bango pona bato na mususu. Mais biso télévision eza poto le belana na mambo vie chichi. Na lopine na loba beso na bita pesi deposit nanga, mais ezo senga chaque fois poto le gana télévision. Il faut la paix sarayer, on a bien devant nous surtout, et ça a pris à 200 livres par heure. On a pas ça la émission, mais on a beau émission live pour la monique live qui est la évidence pour incriminer Moutouana, il faut tout la qui ça ba vidéo na yé na ndenge oyo abomi bato et bien la kata Congo. Il faut tout préparer yango pour ce que la live et vous allez Congolais va nobenga ngala tchebe ça donc on a continué le goyate. Mutu musa bengi on ndenge lipo via tchisi siko bazo nga to beta ba détail musonga nazo ba sekendi ba be a tu na leti bondenge na kino fanda na kina kem una mambo tali bisote c'est pour les mambo politique diplomatie ko sopela mambo la biso ne to lobela mabe ya mutu wana po mutu wana alongo na place o ya sali donc parce que na 200 livres par heure ngai eloko na koloba po na biso ba congolais tozalaka mingi négligent tango ekoma makambo ya mboka na biso. Mais naza komona na télévision na église surtout oya pasteur Kosi asalaki cotisation pour la likambo etali télévision na ye chaîne na ye na kati église na ye batu ba cotisaki mbongo ce dimanche passé na moni batu baza ko cotiser ba 500 livres en enveloppe. Voilà, baza ko cotiser ba 500 livres ba 1000 livres en enveloppe. En total, mbongo surtout parce que dimanche o elekaki asalaki à peu près 2000 livres na journée moko. Et batu bakoyako compléter o etikalaki dimanche prochain. O ezoya ya lobby. Alors, ngai na yebite ba total to vendre toza quand même. Calme mon frère, passer la mona. Donc, merci au Raïla Romba. bandeko babolingo bino moko bouti kolanda pe bozali komona ndenge nini batu oyo bakomi nde na suka nzambe azali kopinir bango parce que bamabe oyo nyonso tu baza kosala bapeuple congolais yango na bapeuple congolais balingi te koparticipe na kati na babozoba tellement bazali kosala bozoba ya mingi yango na bomoni ete tala ndenge lelo bakome ekomeli bango neti nyongo moko tongo mosusu ubie mbongo moko bapesaki moto ekomi ke no batu wana ifo bakende bapesa boluka bapaster no
bato soki balingi ko soutenir bino te balingi ko soutenir bino te po ba comprendre te ba makamna bino za ba aventure ata o boza ko lobeza nango kaka ba comédie ba aventure bino bokanisi Joseph Kabila bino bozali ko loba boyebi ndenge nini tango apelisaka moto tango armée na ye pelisaka moto botunaka Jean-Pierre Bemba te ndenge nini apakataka mbangu bokosanaka kaka na liboma boza kokosana kaka baliboma na bino na mer kala mingi te po lokuta na bino eyaka na ngombangu mais vérité tango eyaka okomona tango ye tango vérité ekomaka okomona bino nyonso ndire bakoba bokoti na bandako na bino mutu akobimisa su mutu po aloba aza te ese eyebana nango bandeko botala neti par exemple tata moko azalaka na Londres soi-disant colonel Fofe bandeko tata wana kaka bamalobe ebele bambangisa na ye oyo alekaka kaka liboso ya kamera biso bacolonel ngai colonel Fofe nalobi boye Joseph Kabila ifokende nalobi ke ifokende wana lati bamaneti bandeko bandeko Mobutu atiki bacomédien bokomona bazolo bino bokanisaka mpenza biloko bosalaka bobangisaka Joseph Kabila mais boyebaka te ke Joseph Kabila na kati ya terrain azali déjà bien blindé bino bokanisi bokokotela wapi bino bomonaka makambo bino bosalaka bozoka yango neti liseki mais bokende komeka bokomona ndenge bakotumba bino moto bino bokanisaka ntango bokangaka ya basoldat il faut bino bokanisi basoldat na bayokaka ta bino basoldat na bayebi bamakambo nini Mobutu basala bango Mobutu anyonga basoldat nani amonaka te émission tosalaka oke basoldat baza kolela devant Mobutu ndenge bachef na bango baza kosala bango nani ayebi te bino bokanisi basoldat na bayebi bapasi oyo bino bomonisa bango te boza koloba mpe basoldat botelema boye lelo nde bokomi koloba na basoldat batelema ntango basoldat na babandaki kolela bambongo na bango devant Mobutu boye bino bokoma kaka soki bakiseli basoldat mbongo ale bacolonel na bagénéraux baki koyebisa basi na bango batekaka na bazandu mais bino boyebi teke basi babakiseli basoldat mbongo bomatisa biloko bomoni ndenge bobande konyonga bango lelo mpe colonel aza koya soi-disant colonel ongai colonel Fofe nalobi boye bandeko babandaka na balokuta na bango onga na uta na États-Unis boye lokuta ngo erevese colonel soki soi-disant colonel Fofe abunga monanaka te lelo lisusu ye azongeli bacomédie na ye na banzi ete bato mosusu bakotuna colonel Fofe yango nde nani tokolakisa bino un colonel Fofe escroc aventurier moto oyo azali koloba bamakambo oyo ezali ata sur na yango te bandeko botala aventurier ya colonel soi-disant colonel Fofe bandeko tata oyo olie akipe libota na ye abatela libota na ye azali koya kaka na bamakambo na ye lokuta colonel Fofe mpona nini bino batata oyo ya Londres boza boyokisa mabota na bino soni okomona mpe baza na bana me aza koloba ete ndenge ezali wana bamapinga ezali kala te toza kokende wana ntango mosusu okomona mpe azongi na ndako bana batuni babibe papa yo olobaka kaka bamapinga ezali bamapinga yango bobombaka yango wapi oyo tomonaka te eza soni ye colonel Fofe soi-disant colonel bandeko bolandela babili botala comédie ya tata oyo abanda yango kala mpe mikolo eza kopusana ti suki ya pembe kobima ye na kati ya Londres bokomona ye kaka kobanda koloba kaka tozalaka na baminduki ngai colonel bandeko colonel wana grade wana ki colonel ti mokolo mosusu bokomona ete colonel wana suki ya pembe bimi ye nde bokomona ete baaventure na bango nano esili te bokanisi ete kuna na Kongo soki bokei bokokende kokuta basi baza kozela bino me boya tosi tolembi bamakelele na bino bosila kaka koloba liboso ya kamera boya nde na Kongo tomona baevre na bino soki bokozika na biloko moto te babombeli bino eza kozela bino kuna bandeko papa botamba tiela biso na babilili bato bamona colonel ya maloba colonel ya comédien colonel ya mikomisa colonel na poto oyo ke aza koloba ete bango babunda na baminduki ya minene asimba anaconda bamakambo ebele Père Amélie Yombo baimage s'il vous plaît mboka bakongolais na pesi bino losako
nga nazali commandant Fofé Benano ya Osomele, nazali commandant ya armée révolutionnaire congolaise Arc Mapinga, siège ezali awa na Londres. Mapinga eza kosangisa ba militaire bien formé, oyo bazalaki formé na ba pays ya bapaya na mboka na mosolo oyo ya bino bana mboka les contribuables. Il y a que les fers qui aiguisent les fers. Kaka ebenende ekoki kubeta ebende, puisque makambo oyo leka na mboka na biso. On nous parle de soi-disant élection. Nous avons des informations. Tozana batu na biso baza si place na mboka. Il se prépare des carnages na mboka. Kanambe a kotsi ba mercenaires na mboka. Kanambe a kotsi ba rwandais armé. Aza kolinga a détruire peuple congolais, a détruit mboka na biso puisque lui il n'est pas congolais. Ba soi-disant élection oyo baza koloba. Peuple congolais, ne soyez pas distraits. Kote kamboka na yote pour na bouteille moko ya masanga, pour na t-shirt et tout ça. Mboka eza likambo ya mabele. Toko bundela mboka na biso par tous les moyens. Ba élection oyo bazo linga kosala, c'est déjà gagné à l'avance. Toyebi yango. Biso toboyi ba élection wana. Nous savons tout. Nous avons des renseignements. Ce ne sont pas des informations. Nous avons des renseignements. C'est-à-dire des informations bien traitées. Comment ils se préparent à... Donc, il y a Koboma, Mboka, Koboma population, puisque ce qui va élection, ça l'a mis librement et démocratiquement, il ne va pas gagner. Ce qui s'est passé en 2006, Boye Biango. Vous connaissez la suite. Et ça va se répéter en 2011. C'est pourquoi Bisso, Bandegona Bino, Otozana à Londres, les combattants au Bazan à Paris, au Bazan à Bruxelles, États-Unis, partout. Nous sommes debout. Topesi ultimatum na Kanambe. Kanambe doit quitter, de gré ou de force. Puisqu'il n'y a pas de démocratie chez nous, nous les militaires, nous viendrons sauver la démocratie qui est en péril dans notre pays. On ne peut pas nous tromper par des soi-disant élections. Oyo déjà, ba carte électorale, ba ni tout ça, ba si ba pesi bandegone, ba rwandais, vote ici, salemi tout ça, ba ko distraire biso, na ba résultat moro ya lokuta. Nous sommes déterminés. Nous avons prêté serment. Makila na biso po na ekolo. Je vous dis, Bandeko, nous allons mettre en application slogan na biso wana, serment na biso wana, Makila na biso ekotanga pour notre pays. Nous ne pouvons pas laisser notre pays. Ce qui s'est passé en Afrique du Nord, ezako kita, toko kita na yango kuna. S'il faut mourir, nous allons mourir là-bas. Non, colonel, on vous accuse aussi Balobi Kebino, surtout ancien militaire, c'est Mwanda qui est derrière le mouvement Nabino. C'est Honoré Ngwanda, nous avons du respect envers lui. Yazo Bundela Mboka na ndenge na ye, biso pe tozako Bundela Mboka na ndenge na biso. Balobaka l'ennemi de mon ennemi, azali ami na ngai. C'est-à-dire, soki X azako bunda po ya ko benga na Kanambe et Y azo bunda po ya ko benga na Kanambe, X et Y, nous sommes des amis. C'est pour cette raison, je voudrais lancer un message à tous les combattants résistants congolais, politiciens. Nous devons nous unir. Parce que faire sortir, faire partir Kanambe, ça ne peut pas se faire par des élections. Il faudrait tout sangana, tout benganae. Je vous dis la vérité. Nous avons des éléments efficaces qui sont à Kinshasa, qui sont à l'étranger. Ils sont prêts. Ils sont prêts pour une action militaire, une action salvatrice.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini baaventure ya bato oyo bavandi na poto ya eloko kosala eza te bakomande kosala bainfluence liboso ya bakamera ndenge ezali wana bango bakanisaka ete Joseph Kabila kuna na Congo armée congolaise ezali basi nde mutu bazali kuna me toyebisaka bino ete soki bozali mibali ya tembe boya na banzi ete ekozala ete soki mpe bosala erreur bokei ekozala voyage moko aller sans retour bokei mpe batumbi bino moto kuna na ndenge ya kosakana te bozwaka kaka bamakambo oyo maseki botunaka Jean-Pierre Bemba koyebisa bino ntango ezalaka ete bana mura bakiti na kati ya terrain ntango bazali kopelisa na banzi ete na tatu aza koloba ete ye azali colonel na banzi mokolo wana akopakata mbangu bandeko nano esili te bakomedi na bango boyebi journaliste oyo papa Wechi monsieur Wechi na mikolo elekaki monsieur Wechi ayambaki Bokechu monoko supu tango ayambi Bokechu monoko supu bandeko ekomaki na moment moko boye monsieur Wechi a projectaki image moko boye tango a projecté image wana après avoir projecté image sikoyo il fallait Bokechu monoko supu asala intervention Bokechu monoko supu alobi nini po ete Monsieur Wechi alobi ete bomoni ba archive ngai na garder na bomba yango depuis kala na bomba yango po ete kolo moto na filmaki donc gouverneur oyo ya Kivu na filmaki ayebisaki ngai gabi bomba ba image oyo mokolo ezali okobimisa yango pe Monsieur Wechi abimisaki yango siko ntango baprojecte yango Monsieur Wechi siko atuni Bokechu alobi ndenge nini ozali komona mpona baarchive oyo makambo nini donc sentiment nini oza nango boyoka Bokechu dernier monoko supu ndenge alobi vraiment nasepeli trop ndenge ozobomba bachèvre wana bandeko bachèvre baarchive me ya bongoli yango alobi bachèvre nayebi te ngai na kotuna na Monsieur Wechi bachèvre nini yango oyo oza kobomba na ndako na opoti biso toyebi ete yo oza kobomba baarchive mais Bokechu dernier monoko supu alobi ete yo oza kobomba bachèvre bandeko ntango mosusu bato bakoloba papa Roger makambo nini azali koloba papa Botamba tiela biso babilili tolanda ndenge nini Bokechu dernier monoko supu alobaki ete Monsieur Wechi merci nasepeli trop parce que ndenge ozobomba bachivre wana 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 bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini bosili komona bakomedi oyo ezali kosalama na bato oyo bazali kobenga soi-disant bacor mbata makambo na bango ndenge elekaka bandeko na banzi ete ezali mawa mingi mpona koloba ete kolanda bato ya lolenge oyo na ntango oyo nakozongisela mama ozali maloba po ete akontinue masolo na biso Mama Rosalie napesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka nyonso tu ndenge elobami bandeko. Commentaire ya mingi ya kosala te mais eloko bato bazali kobosa na bayebaka yango ete bango bazali kolinga kotia mosapi esika batiaka te. Bango bakanisi ete Joseph Kabila na armée na ye soki bakei bakopota kaka ngulungulu botabataba problème eza te mais boyebaka ete soki bosali erreur bandeko wande bamosusu balobaka ete omifuteli tike okei na Congo oza kokanisa ete retour okei kuna sans retour okei komeka magie okokutana na yango parce que liseki na bino bandi komata nzete boye na poto bolingi kopesa implicite bino bozali kaka bango bazali kaka na baide oyo ndenge tozalaki ntango ya Mobutu ke bazwa baposte babanda kozwa bambongo ya mboka ofele tellement Mobutu asa mesanisaki bango bongo batikali kaka na esprit wana
mais soki bomizali komikosa bozali kokanisa ete Congo yango mpe ke bino ndenge bozali koloba ete après le 6 que Joseph Kabila taleki ya kokende bandeko boyebaka ete ezali morceau facile te. Soki bozali kokanisa ete morceau wana ezali facile mpo na bino na banzi ete ebele bakolela mpe bokozonga maboko pamba. Tozali koyebisa bino ete tous les 9 coins ya RDC toza na bino mayele. Ezala bokoti na se ya mai toza na bino mayele. Ezala bokoya na ndenge ya kindoki na butu toza na bino mayele. Ezala bolobi ete bokoya na ndenge ete bosala neti boza ba commerçant toza na bino mayele. Mbaloyo bandeko moto yo tokofungolela bino mbaloyo na banzi ete meme na Jean-Pierre Bemba koloba ete nakanisaki ete peti wana force na ezali kaka nga na monaki nzoka ndazalaka lisusu na force ya boye. Ebele bakolela nano boleli te pe bokozonga maboko pamba. Bandeko na banzi ete tokomi na suka ya émission na biso mais avant tosilisa émission na biso nazali kolekisela bino nanu na kosenga na Papa Botamba alekisela biso image ya Badive le Samson. Badive moto azali ko sala tout po ete bakongole nyonso tu bayeba ndenge nini nzela ya solo bakoki kolanda. Badive oyo azali moto oyo azali kolinga makambo nyonso tu ezonga na en ordre pe Badive tozali kolekisa message na ye. Message oyo azali koloba tango nyonso tu pona bandeko oyo bazali komibongisa pona marche na ya le 28 octobre soki le 22 octobre awa kuna na Paris oyo biso nyonso tu tokosopana lokola bambinzo yango wana ete tokosenga Badive ye moko alekisa message na ye ndenge alekisaki yango pe tokosenga na Papa Botamba tiela biso message ya Badive po ete ndenge ezali wana tolamusa nano bato oyo basi bamibongisaki po ete marche wana toyebi ete bato bazali komituna eske ekozala ekozala te. Bandeko marche wana ekozala po badisposition nyonso tu ezali bien reçu na bakonzi ya France pe bakonzi ya France balobi bakoprendre en charge makambo wana nyonso tu pe ekoleka malamu pe balobi ete bakotia ezala ba CRS partout pona bato oyo bakolinga koya ko déranger mais ndenge ezali wana bobanga te tokosala défilé na biso po ete ndenge ezali wana tofingi moto te to bambi moto mabanga te mais tokende po to soutenir président na biso mais oya koya pona liseki na banzi ete ye moko akokutana na makambo na ye. Papa Botamba tiela biso message ya Badive ebongo sima tozonga na émission na biso ba image s'il vous plaît. Rouge Tina République, donc Badive et touche pas à mon président. Bazor organiser marche wana. Déjà tout d'abord pourquoi organiser marche wana na Paris. Monsieur César, yo vanda wapi? Nga vanda na Paris. Capitale Europe. Na ndenga idéologie. Yo so yoko no wana nazaka anglais o nazaka belge rien nakini kuna onso yaka parisien ezalo uti Canada parisien ezalo uti Allemagne parisien solo banini makamnde bandaga wati awa ndenge lokolo ezasi ko to sombi penza pour le moment le 22 octobre à partir ya 14h avenue wana ezali lokola 5e chantier na biso ti na république toko retapango bien to bongisango po ekomaki na bosoto bato ba comprendre que no avenue yo kombo nango penza touche pas mon président Joseph Kabila sous ba wit Afrique ba oya bazana droit visa. Oui bato bazali na Afrique yo bazana besoin ni visa zalika ya 3 jours dossier faut tikango bien avant donc c'est-à-dire bino bakolo émission nero wo bazali wa ce qui bonansango bien avant boko mona penza bato ba wuti kuna ba yeka ko défiler et puis bazongi na bango.
bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda message ya badive mpe tokomi na suka na émission na biso. Bandeko babolingo tosengi na bino ete bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumbel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumbel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumbel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.